Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Balandi na biso ya chaîne na biso INSNM officiel. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre, comme je vous ai toujours dit. Bienvenue encore une fois Balandi na biso ya Sika. Bienvenue Balandi na biso ya Kala ya chaîne na biso INSNM officiel. Tous souhaitez binoka va bienvenue et surtout de partout vous êtes en train de nous suivre. Awa matière ekoti dossier ekoti likambo ekoti bande konangai moyen T. Alors bon matsaba volume awa matière ekoti. Voilà bande konangai héritier Watanabe aye kopesa lisusu force. Fali poupa concernant ye oyo azobeta le 2 le 3 mai. C'est 2026. Bato ebele déjà bakomi loba ebele na parce que yebike boza na banarando yo na faire rigola nde yo kote la fali boye na boye bato bakomi juger déjà ebele aya bandeko na ngai aye kopesa coéquipier na ye collègue na ye ya mosala force mpona boyo bayebi te eza na artiste ata moko te ya mboka na biso ne grandir oyo abandi musique na ye na mboka ti lelo azobeta musique ubi akufi abeti na Stade de France wana mpona bao bayebi te boyeba yango fali ye akokoma mutu ya liboso oyo abandi musique na ye na mboka akoli na boka abotami na mboka ti lelo et puis quelle musique la rumba congolaise donc akozala mutu ya liboso. Et surtout, bandeko na ngai ya kobeta Stade de France wana na mboka na biso. C'est une personne à féliciter bandeko na ngai, encourager surtout. Bandeko na ngai sans vous mentir, héritier Watanabe aye kopesa maman na big up. Fali Poupa. Maman na force moko boye o nga moko no comprendre te. Force moko boye ya danger penza ma si je suis en train de vous dire, hein, tant je me suis dit non. Donc na musique ya mboka na biso pe tozalaka na ba artiste oyo panza bafandaka pe bazo penser à bien pour na baninga na bango ba artiste. Faut voir bandeko na ngai, faut écouter surtout. Réaction à héritier Watanabe. Moi je m'en fous bandeko na ngai pona bao bazo critiquer non parce que ça na rando na fait rigola raison pour laquelle ninga ya pesa Fali Poupa force non bandeko na ngai eza bitum babiloko mususu ofandi boye olobi te oh il faut féliciter non pesa bino exemple ngana za la fanatique à Real de Madrid mais en abata moko boye bandeko na ngai Nathalie Barcelone alobi équipe comme makasi penza makasi il faut qu'on félicite biloko ba osala moko il faut fanda ka boyoza na yo ata villageois oza na ata goulois mais ofandi boye mais na kindenge ki congolais Fali Poupa sanga à féliciter c'est un frère à féliciter penza bandeko na nga epesa mi batu nyonso te c'est pas offert à tout le monde bandeko na ngai. Il faut bosser dire. Et j'ai pas dit que vu qu'il fallait pour pas bête, ya kozala muto liboso na yasuka ko beta. Non, c'est tout le monde. Muto nyonso se sentir capable peut le faire. Mais il faut y bavo betango. Tu es capable de le faire. Alors, héritier Watanabe aye na maman na big up. Aye na maman na force. Je suis en train de vous expliquer là. No le chela bino joyo. Na lingi na tia mongwa ebele te na sauce. Egoleka. Non la bino joyo boyo ka réaction ya Watanabe wata please bino pe je suis sûr char de poule et kobima bino lokola awa dezanga na char de poule parce que tant na yoki yango na lobi te on na bomango nga moko te il faut ba abonner na biso bango tout ya to analyser yango awa bandeko na ngai et moyen te en tout cas héritier Watanabe ya kolobeza ebele tellement na lingi réaction na yo makasi franza makasi penza makasi alors bandeko na nga avant na tchela bino oyo j'aimerais au moins que rappeler balandi na biso ya sika. Moi comme je vous ai toujours dit si c'est toute ta première fois tout comme balana ya liboso yolanda chaîne na biso INSNM officiel
Je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout, Bobo Sarankapete, cliquez dans la notification comme je vous ai toujours dit. Malamu ngonga notification ezalaki à chaque fois une SNM officiel à kobando publier la vidéo ya sikabo zala notifier na système moko ya Tokos. Alors sans plus tarder toka Watanabe Wata please. Ah, na lili. Fali Poupa, il faut vraiment nous tout à nation. Et la Coupe du Monde. Et la Congo qui est Coupe du Monde. Il faut chango penza maboko makasi surtout ma prière et qui est les bien. Donc je sais que je le pense et je le sais qui est les bien parce que déjà premier jour c'est déjà sold out, deuxième jour il a fait ça sold out. Nous allons soutenir vraiment bas warrior tout. Na benga ba spirituel soit bien et tsalaki. Il y a deuxième jour, bah où est là déjà pour warrior ba so mango nyoso pété pour d'ailleurs so mango sous sold out ba spirituel pas en la place. Bah qui ni ba où est là na bango ba bio et tsalaki wana à 26 les la mang pour que le 3 et les c'est ça les deux hein. Les deux le 3 le 3. Ouais, les deux déjà sold out. Ouais. Donc voilà, donc m'a beaucoup nzamba chama beaucoup péné évidemment on est les cas bien spectacle, image, maramutu, public ezala émerveillé. Parce que yemora lobi ke aye bi place to yebana. Voilà. Et ce tika des photos. Parce que Wata n'a jamais répondu depuis Fali a dit à parler. J'ai dit, attends. Oui, c'est un répondre. C'est un répondre. Wapi. Wapi. Parce que ngai collègue à la TV ndele. nous sommes. Mais qui vous dit qu'il y a un olo? Bon, on serait un secret d'État. Mais il faut se comprendre que nous sommes dans la musique. Nous sommes avant la musique. Nous sommes dans les détails. Nandimi te gari c'est alba qui fona yek sabi no côté te bani o me rappela déjà battu côté te na rappela battu déjà na rappela battu et na yebi sincèrement là dans nos vérités na yebi ye liboso ya battu nyonso na yebi na musique. Ah bon? Oui, oh musique to na ba wenge ba kanté la terre battu nyonso to zaka na bango na yebi Fali Poupa avant bango na yebi bango avant na yebi Bill Clinton na yebi Fali avant na yebi ya Jackie J était mon point. Naïba déjà Fali. Je sais pas si tu comprends. Naïba Fali avant Naïba Vento. Avant Naïba Papa Chéri, Naïba déjà Fali. Vous comprenez? Moi, je suis en retard. Alors, s'il faut retenir hein, l'expert comptable. Ah, j'espère très bien que biso nyonso toyoki héritier Watanabe Wata please. Mokonzi moko leader ya ba spiritas nyonso ya monde entier. Hein, bah, spiritas ya Polto, ya Congo, ya Afrique, donc partout. Yo moko mokonza ba spiritas. Bandeko nanga boyoki yango. Bamsu déjà na yebaki déjà babandolo bana mutema. Babando yoka na ebandeliki. Bino bozaka boy. Mungu ebele bolobaka ebele mais tokoyoka ozo ya malonge zate. J'espère que mitema ekiti. Hein? Boyoki très bien place à ya lobby ke concert eza lokola RDC qui na Coupe du Monde. Est-ce que bo pese yango boyoka ngo pesant ndenge azo considérer effort ya moninga. Bandeko nanga, moi je vous ai toujours dit, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Mon kobokoti komona boyeke noki na lali boy na lamuki na beti minga pe Stade de France. Bandeko nanga, c'est pas facile. Wana eza Stade de France. Héritier Watanabe c'est un très bon chanteur ndenge zalaka wana. Ayebi capacité à Stade de France. Et puis boyoka réaction na e boyoka force ozo pesa moninga donc ezopesa nzoto malili ba warrior boza wapi bofandaka boye bolinga boyebaka te ke ezaka na ba leader moko boye balelaka bino. Est-ce que ba warrior bino pe bolela ba spiritas a comme tina niveau kolobake j'ai déjà sensibilisé ba spiritas nyo
Baki basilisa parce que je vous rappelle déjà pour na baoba qui a bien été place wana pour un concert il a fallu pour le premier sold out et salami déjà kala donc tozo bunda sold out à deuxième jour il y a le 3 alobi qui na sensibiliser déjà ba spiritas nyoso ba ki ozwa ba billet etikali parce que concert ezaka ba yo te faut ba spiritas pe bazawan bozo ka mental bozo ka état d'esprit. Oh nde biloko toluka na mboka na biso nde biloko toluka na miziki ya mboka te biloko ekomema biso likolo nde biloko kozala ke miziki na biso ekita te ezala kaka likolo. Je sais pas ce que bozo comprendre moi c'est que je suis en train de vous dire bandeko na ngai nde biloko tozoluka olie ya kobunda na baninga ya kosala babase moko boye oyo ezanga mokuna mutu na makolo nde biloko biso tozoluka na miziki unité ya bongo moninga azosala eloko pesi ye mama na force oyo donc ozomona yango ke oyo ezouta tozoyoka mpenza ke oyo ezouta na motema euti na motema kuna na se mpenza biloko ya boye bazwi wapi bandeko na ngai pourquoi ba artiste en mentalité ya boye na artiste en mboka na biso baza moke mpenza makasi bandeko na ngai mais wesh vraiment naloba nde nini Héritier Watanabe na lelinga na lingaka unité makasi mpenza si ça vient na ba artiste en mboka na biso moninga aleki na internet boye azopesa force mpona moninga masa na ye mpona koéquipier na ye collègue na ye ya mboka ya miziki collègue na ye ya mosala ça fait du bien quand même bandeko na nga ça fait du bien tomonaka biloko oyo mingi kaka na bafootball mais yango tokomi oyoka yango mpe na miziki ça fait du bien bandeko na nga soki nalingi naloba likambo ya miziki nalobaka mingi exemple kaka na Nigeria wana eza na baartiste ebele oyo baza ta plus de 15 bango to baza kaka au top mais na mboka na biso soki tolingi totanga 10 personnes ekokoka te 5 ou 6 nde baza au top mais toza na baartiste ebele banigeria wana bazalaka soudé bazalaka ini moninga kobimisa album boye bakotia yango nyonso na bastory moninga kobeta concert boye bakotia yango nyonso na bastory bakokutana na baévénement boye ozomona bazoseka biloko wana baconflit ezalaka te. Malgré l'exception ne manque jamais. Mais na mboka na biso conflit biloba et puis conflit on eutaka mingi na ba fan. Biso ba fan nde batoza mabe force ki toyebi yango très bien. Toza mabe penza makasi oyo moya ko expliquer yango ezata te. Biso ba fan naibaka te moko soki to raisonnaka ndenge nini biso oyo eloko to lukaka ezaka division. Pour la biso tomonaka ke non c'est la meilleure décision ya kozwa or que eza ba erreur tozwaka en tout cas Héritier Watanabe merci beaucoup pour la force au si fali pour pas na concert na ya le 2 na le 3 pour na Stade de France tellement personnellement je suis content je sais que na bino pe bozala content koyoka ngo biloko abonde biloko tolukaka na musique na mboka na biso. Big up encore une fois Fally Ipupa concert koleka bien le namé eza mois prochain moi oyo ekosila te sold out eko annoncer toko fete biso nyonso na Stade de France ekoyinda ekoyinda makasi penza moto atia tembe te ekoyinda balinga te ekoyinda kaka ndenge ya Feregola le padre yinda ki na le 4 avril na corps na ya Fally Ipupa pe ekoyinda ya Héritier Watanabe pe ezoya ekoyinda ya Inosbi pe ezoya ekoyinda ya Mopao yezoya pe ekoyinda voilà bandeko na nganga na lingaka boye na osala partage bino boza wana bozo pesa nga force bozo tia ba commentaire bozo liker bozo partager botia bino pe ba vie na bino eza analyse selon biso bino pe bo pesa vie na bino parce que Héritier Watanabe action ou ça les a bien pour ngai c'est sans faute c'est à 100% bien naibité de votre côté parce que ça bien et pas nanga na leli yango déjà naibité pas na bino pe boleli yango en tout cas merci beaucoup pour la force Héritier Watanabe tolingi bino mingi ba spiritas ngala lingaka musique ya artiste nyonso mboka na miso moi je suis amoureux de la bonne musique et surtout de la bonne musique ya mboka na biso la RD Congo na leli yango makasi
big up à Héritier Watanabe, force à Héritier Watanabe. En tout cas, merci encore une fois pour la force. Penza, moyen exaté. Moyen exaté, na mai. En tout cas, naleli yango fort, naleli yango makasi encore une fois. Voilà, si c'est toute la première fois, tout comme Balanawe ya Liboso, ya la chaîne Abiso INSNM officiel. Je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout, Bobo Sanakapete, cliquez dans la notification. Comme je vous ai toujours dit, malama la notification ezalaka. À chaque fois qu'il y a une SNM officielle au bando publié ba vidéo ya sika, vous allez notifier dans le système propre. Alors, bandeko, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement et surtout, Bobo Sanakapete, cliquez dans la notification. Et comme ça la biso malamu makasi koyo kango na système moko ya propre bandeko na ngai na zangi penza maluba. En tout cas, soirée à lelo na leli makasi pour na réaction ya Héritier Watanabe maluba penza ezangi ngai na loba nini na loba nini yo. En tout cas, eza eloko ya bien penza makasi ya koloba eza ebele mais voilà, bandeko nange banda kesila tokomi na suka partage na biso. Merci encore une fois bilo bolandaka biso. Merci encore une fois bilo bozalaka fidèle kolanda chaîne na biso INSNM officiel. Tokomi na suka partage na biso tolinga bino mingi soki tolingi to banda koloba banze bakombo boza tellement ebele. Boyo bake tolingaka bino mingi penza ko et puis tolingi tolelaka makasi koyoka ke boyo botalaka biso. Alors bandeko nanga, surtout permettez-moi de vous dire bye bye et surtout à la prochaine. Ciao.